Bien, bande konangai. Bonjour ou bien bonsoir selon elle o ezali koya kokuta bino. Ngai wana servante na bino. Na ye lisusu to partager. Comme d'habitude, lolenge kaka nzambe azali ko travailler na ngai na bino. Bande konangai nzamba zwa lokumu, nzambe akumisama na kombo na Yesu Kristo. Bande konangai lolenge kaka parole ilobaka na biso, prier sans cesse, prier sans cesse. Nzambe liboso na makamu na biso nyonso oyo tozali kolinga kosala nzambe nde liboso. Mais bien aimé dans le Seigneur, toye liboso na bino, bande kopona kolakisa bino, eloko kaka bobele se moko. Yango wana na ye epai na bino. Bandeko, nzambe azali malamu mingi, nzambe azali bolingo na oyo nyonso azali kosala na kati na biso. Yango na bandeko, matondo ezonga pai na ye au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, lolenge tozo loba, toye na likambo, misatu minete, biloko mibale kaka. Nzambe alobi na ngai eloko nini. Oyo nzambe asili kotalisa ngai. Alobaki na ngai yango ngutu, en tout cas na gardeki silence. Ti mukolo wana namoni penza te na komisela bino yango ezali très important. Bandeko to partager yango ekotela bandeko ezali malamu mingi. Ezali wana pona ko sauver ba ame na biso. Ezali wana pona ko protéger biso bana na nzambe. Bandeko message yango ezali bongo nini. Bandeko na ngai. Nzambe aye ko loba na biso bandeko. Nzambe alobi na nga na loba na bana na nzambe. Oyo akomona ke wana ezala ngo kaka mama ana moko boye na yebaka. C'est bien bon. Mais boyebake munoko eza yangai me maloba o ezobima na kati na nga eza yangai te bandeko. Nzambe alobi na loba na bino boy. Parce que ngai si na comprena et si na yokela pe lolaka ya nzambe. Nzambe alobi na ngai na loba boye. Lobela bana na ngai. Yebisa bana na ngai boye. Ba oyo nyonso bazali ko fêter Noël. Bazali ko fêter bonne année. Ye azalaka na babiloko wana te. Nzamba lobi ye azalaka na makambo wana te. Ye feti na ye ezali chaque jour. Nzamba lobi bana na ye esengeli bakumisa ye chaque jour na kati na bomoi na bango. Eloko oyo nzamba lobi na ngana yebisa bino yango wana. Alobi kolala kolamuka ezali abitidi te. Ezaka ka grâce o yende apesaka ngai na bino. Eza ngolu o yazali ko pesa bino. Du yo muto zali ko bomba kaka okene ndaku na nzambe kaka mukolo Noël. Yo muto zali ko bomba kaka o pesa bo frande soki banini mukolo ya Noël. Yo muto yebaka kaka ke Dieu existe mukolo ya Noël. Nzamba lobi ye azali na babiloko wana te. Esengeli bo kumisaka ye chaque jour. Oyo azali ko pesa bino pema ya ofele. Alobi na nga lisusu boye. Yebisa na bana na nga. Explique bango po na ba comprendre po babima na libungi oyo. Eske na parole na ngai. Ba mona kateke na loba na bango memi la nature. Ezote ya bino te. Alobi memi nature oyo. Memi ya lobi te. Me nature esilaka nde kote ya bino. Pona nini bozali kote ya mate, memi na oyo bino bozali komona, oyo bozali koyoka, oyo bozali ko vivre, bozali kaka kote ya mate. Alobi na pesa bino nanu exemple oyo. Alobi Jésus abotamaka na ndaku ya bibwele. Boyebi pourquoi Jésus abotamaka na ndaku ya bibwele?
Leur mari pasi ya kobota ebandi ye. Joseph leur azokende na Marie po a ede ye abota. Bandeko ezalaki bongo bamonaki batu oyo babokolaka babibwele. Donc baniama bazalaki bongo na libanda bazalaki ko lisa babibwele na bango. Alors batu wana bandeko bango wana batu ba edaki Marie na Joseph bazwi Marie babongiseli ye na place moko boye. Yango wana Jésus asilaki kobotama. Totala sikoyo periode wana bandeko. Totala na periode oyo. Memi ba periode bandeko. Elobelaka biso quelque chose. Bomonaka ba para na biso ya kala ba date na bangwana ba pesaka ezalaka penze exactité. Po babandaka kotala yango na ba periode oyoka mwana oyo na yebisu date te na botaki ye na periode ezalaka masango. Bomoni ba yebi déjà ka ba periode ya masango ezalaka ba mois boy. Allez. Babeti ye ba proposer date ba pesi. Bomoni ndenge bandako leka na periode ya banguba na periode ya bawangi la babiloko moko ya bongo ba yebi déjà biloko boye ezalaka na periode boye. Okomona bakolukela ye kaka date babambi. Po ba yebi déjà periode wana. Donc periode pe bandeko epesaka biso kamwa réflexion. Nzamba lobi na biso boye na periode wana. Totala sikoyo bandeko l'air ndenge biso tozali boye. Est-ce que na periode oyo batiela biso Jésus abotama? Est-ce que tomonaka bibwele libanda? Tomonaka batu babokolaka bibwele na bibwele na bango tomonaka bango libanda? Batikaka banyama libanda te na ba periode oyo bakokufa ti. Po malili ezalaka makasi. Bandeko malili ezalaka na ba periode o batu nyonso babokolaka bibwele na bango. Ba bomba deja ba bibwele na bango na bandaku na bango. Na kati ya bandaku na bango bandeko. To sosola. Bongo biso periodo batela biso. Alobi one exemple moko. Na mema bino na bo raisonner. Nature yango na tozo benga ete ya bino. Exemple yango wana apesi bandeko. Periode nini oyo ngai na bino tomonaka bibwele libanda boyebi yango. Toleki wana bandeko na ngai apesi biso lisusu exemple mususu. Oyo ezoloba na biso meme nature ezote ya bino te apesi bino exemple mususu. Alobi na biso boye. Totala na moma ya Herode. Nzamba lobi Herode lera yokaki ke Jésus asili kobotama. Biso nosto ebi lisolo wana azwaki batu wana oye sengelaki azwa wana biso nosto yebi bango. Alobi na bango nini? Oh bokende kotala pe Jésus bokende kotala soki ya solo. Mwana ya nzambe wana botami bokende kotala soki eza ya solo po na ngai pe na sala nini nakende pe kokumisa ye. Bandeko ye na mutema na ye ezalaka pona kokumisa te ezalaka pona nini aboma. Meto yebi lisolo wana l'air batu wana bakendaki bandeko na ngai bakei kokuta pe batu pe bazali pe kokumisa Jésus bamalasi banini pembeni batu bazo kumisa koya ya mwana ya nzambe ba oyo ba komprenaki po mingi pe ba komprenaki teke aza deja na kati na bango. Toyebi deja babiloko wana raison pour laquelle lera kufaki batu bakoma loba ya solue azalaki penza mwana ya nzambe bandeko azalaki pene bele ba komprenaki teke ngongango sesila ekokokisama. Mais ba o ba komprenaki ba yebaki deja ke oyo aza Messi. Bozo mon. Même ye moko mama na ya komprenaki oyo aza Messi to yebi bien na fête ya Kana. Marie eloko asalaki pembeni ya Jésus po Jésus asala ba multiplication ya ba vin wana. Ba maye koma vin.
Marie mutakendaki na Jésus alobi ne fait quelque chose parce que ayebaki oyo azali nani bandeko na ngai. Alors bato babanda eka kokende pona nini ko prosterne do ko kumisa ye. L'air bato wana bakomaki wana ba comprenaki ba comprenaki ya solo penza mbadi oyo aza mwana na Nzambe malgré biso tozali bato na mabe nguya edominaki kasi bango wana bazongelaki nzela mosusu balandaki o Nzambe ayebisaki bango bakendaki lisusu bazongaki nzela ya Herode te bakimi bakenzela mosusu po badingi na bango ba problème te. Tomonaki Herode atondisamaki doki na kanda na kati na ye atindaki babanda koboma donc akalikilaki kaka période o Jésus abotamaki alobi donc à partir ya bana ya mwa boye tina 2 ans donc bato wana nyonso fo bazala bana wana nyonso fo baboma bango bana basali yo nini nyonso wana pona nini Jésus akutamela na kati wana na mibeko wana bozomona babiloko wana. Alors bandeko wana ezalaki kaka entre parenthèses nazomema bino kaka na ba raisonnement alors bato babandaki kaka kosala nini kokende kokumisa Jésus. Ezalaki eloko mosusu te kaka kokende kokumisa ye yango Herode alobaki bokende bomona ponga pena ke na kumisa ye. Bato wana pe bakendeki pe kokumisa bakutaki pe bato pe babandaki kokumisa. Sikoyo alobi ba fesi oyo bino bofetaka bofetaka yango na gloire na ngai bokendaka kokumisa mwana oyo abotamaki pona bino lelo oyo bobikisama ou bien bokendaka bosepelaka na bavi na bino privé. Bandeko batu misusu ba comprena Jésus abotamaka na ye dati wana te bakomisa yango ba feti ya ba parents bana bapesaka ba parents ba cadeau ba parents bapesaka bana ba cadeau. Bandeko ba vice versa wana bana bapesa ba parents ba cadeau ba parents bapesa bana ba cadeau. C'est bien bon to boyite ba cadeau na bino yango eluka kaka na badati wana ba cadeau na bino yango bandeko eluka kaka na ba periode wana bino bokoyi ko tia ba periode mususu te bokoyi ko tia ba date mususu te depuis eloko ebengi ba cadeau eluka kaka ba periode ou bien tango mutema nange tuti samina sala mwana nga surprise na sali parce que aza mwana oyo yanga totala papa na biso Nzambe balobi papa moko te oyo mwana ne soka azolela asengi lipa apesa ye ou bien libanga. Méchant que nous sommes bongo Nzambe ngutakela biso soki papa moko te babiso ba pécheur banzeta kokauka ba pécheur que nous sommes ke na Nzambe wana bandeko nanga tokopesa bana na biso ba cadeau ndenge balingi et puis ba fête ezalaka belé no ba le 1er mai ezalaka fête ya du travail je pense ba fête ezalaka belé te pona nini te topesaka ba cadeau te kaka tolinga kaka Noël même bato bazo comprendre que abotamane na date wana te mais bazali kaka ko fêter yango bandeko na ngai bazaka kaka ko fêter yango na ba Noël wana bandeko surtout biso na ba Afrique to mona katele to komaka na ba 2e mois ba 3e mois eyinda ka bana ebele bakomaka na bazemi ebele bakendaka pe kotika ka bango makambu doki ya mabe ya ndenge na ndenge ebele esalamaka kaka na feti wana bandeko ba makambo ya mabe ya ebele ezosalama salamaka na feti wana feti ya mwana Nzambe bandeko wana tozape kolongola pe lokumu na mokonzi na biso na sauveur na biso tozolongola lokumu bandeko periodo makambo mabe ya bandenge na ndenge bandeko nanga to revenir na parole de Dieu et la moment o batu bakumisaka Jésus Christ de Nazareth te balobaka ngo kaka na mbebo bandeko na mutema te balobaka ngo kaka na mbebo na mutema te okomona batu ba invité ba camarade ba invité ba mininga boye ozomona nyonso wana pona nini eza Noël eza bonane Nzambe azalaka na babiloko wana te peut-être lokola ezalaka moment moko boye mukili epesaka batu ba vacances mbamsu mwana azalaka na kamwa possibilité tete akende tala ba parents na ye pona azwaka vacances te musala na bango bakangi pona vacances akoko profiter pe na keitala libota nanga
na profite na kende tala boye boye pona eza moment moko batu bakangi na bango ba misala na conscience na yo na babiloko wana eno na Noele mwana Yesu mukonzi na biso asidaki kobotama non bandeko nzambe alingi babiloko wana te na boyi kozala victime po nzambe a insistele ngai alobaki na nga na façon moko boye pona nakomisa yango po alobaki na nga deja nabetaki yango kara nabetaki na nga penza kara bandeko que Dieu me pardonne l'air a insisté na moni nalingi komema croix te please nakomisa yango bino batu boko yoka yango boyoka yango ngai te ngai na longola charge nzamba tie na kati na nga bandeko botika babiloko wana soki totali eza moment ngutu ya mabe koleka oyo esalamaka na monde ezalaka moment teke bato basambelaka po bato babanda oke ekumisa Jésus biso mukolo yango mpe tokumisaka Jésus te n'est-ce pas tosepelaka tomelaka tobinaka tosalaka nyonso tolingi nature ete ya bino bandeko nanga yango yo tosili kolakisa bino yango yo bandeko nanga tomemeli bino be exemple oyo pona bosila koyeba yango de exemple o nzamba pesaki ngai nasila kotalisa na bino po boleka na kososula boyeba ke yo muto fetaka Noël yo muto fetaka bonane nzamba lobi botika kofete ye na ba periode wana ye azalaka na ba periode wana te nzamba lobi na ngai azo recommander bino bo fetaka ye chaque jour ya bomoi na bino bo fetaka ye akoma style de vie na bino ye akoma partage na bino donc derrière loboko na bino loboko na ye derrière lokolo na bino lokolo na ye donc ekoma partage na bino na tango wana nde ye akosepela makasi. Mais bien aimé, j'espère bozwi message oyo nzambe asilaki kopesa ngai tikate nzambe na lola aleka na kopambola bino bato bozwi message oyo bo partager yango abondamment ekozala malamu mingi na bana na nzambe. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ezalaki bongo ngai servante na bino. Bye.